beaucoup ça Mbote, chers internautes, Mbote, Congolais à monde entier, merci et bienvenue sur Tibika comme d'habitude. Puis d'entrée du jeune à profiter. Là, c'était déjà un week-end à Kitoko, Congolais. Je pars ici. Habituellement, vous allez vous habituer avec cette citation, les Congolais de bonne qualité. C'est à vous que je m'adresse. Bino Congolais wa bien, au bolinga mboka pe bolinga bande kona bino nde na ko pesa mbote oyo puisque na bi que vous allez penja Congolais ya solo tous allez ensemble par rapport à mboka na biso, par rapport à bitumba, par rapport à ma problème, par rapport à ma souffrance, mais botikali fidèle, loyal na mboka na bino pe na bande kona bino nde na pesi bino mbote et tous allez ensemble pour tout démarrer ma solo na biso. Toujours on a la main du maître Junior Kapaya Azali pour retenir une compagnie comme d'habitude du côté technique et pourquoi pas les faits qui sont à refait à Londres à monde entier maman ya Congo maman ya diaspora maman ya mokili mobimba et surtout maman au bazali victime ya viol na est parce que toujours quand kuna koboma eza permanent na kotangela biloko ba chiffre awawa ya babakambo toyoki kuna ndenge bato oyo bakomi kosala bango lokoso nanga so avandi bayokani na barwandais bakongoli bacongolais babomi mibali babomi basi babomi na bango kaka balokazo derrière et surtout so bakuti mpena ke oza moto moko oza na obédience surtout baprovince moko na mokonzi ya mboka kuna eza nde koboma et on a compris le jeu parce que se rendre compte que bango baza na esika te baza na issue te ya sorti. Voilà pourquoi tuerie et pas la bango ezali permanent. Lelo mukolo tozo sala vidéo oyo est tombé le 17 mai. Et le 17 mai pour les Congolais belé et surtout les Aïrois de l'époque, les Aradat moko et pesa biso joie mais par rapport au pesa biso mawa. Comme qui dirait on n'a jamais été libéré selon libération babetela biso de solo. Nous avons des arrêts illusoires parce que jusqu'à preuve du contraire, 30 ans après, Bissot Zara libéré. Je sais que 30 ans jour pour jour, le 17 mai, et qu'on a 2027, mais là on est à 28 ans, et on n'a jamais été libéré. Et c'est le même narratif, Bazo et la Bissot, d'une manière permanente, chaque fois Bazo et Kaka, Tozo a libéré Bino, Tozo a libéré Bino. Bon, Bino a libéré Bino, Kanga Bissot. Donc chaque fois là Afdel a libéré biso RCD Goma a libéré ka biso CNDP kaka biso nde baki ko libéré nani M23 kaka biso bato a libéré les lois FCP kaka biso nde ba libéré mais bande konanga na bamboka ngo ba libéré bango kuna ba kolela ba ko souffrir. Finalement on comprend que bande konanga mingi basambelaka na ba église de réveil balimbisa ngai par rapport à exemple na kopesa finalement libération ya ba rwandais oyo basangana kana bande konanga so ba congolais balela trahison façon ba betera lisolo libération et comment le rôle ndenge tomona ka bande konanga biso ba chrétien bagenda ko bengana milimo mabe chaque jour so ba une église du premier de lundi à dimanche ba bengana ka milimo mabe na église mais soko tali na kotala boye on dirait milimo mabe ekendaka te bango nde lokola baza bato physiquement soki balembi bazongi bandako lobi nango ntango bakoya babi babengani milimo mabe bango moko balembi susu bazongi ndako bazongi na même église babi babengani milimo mabe nde sikoyo biso mpe tozali na Congo depuis bandeko bayela biso au contraire na place ya libération biso tokoma kovivre nde calvaire tokoma lokola tokana baprison moko ouvert. Imaginez-vous biso ava fdeleya par exemple phénomène kuluna ya lakati. Les gens marchaient paisiblement à Kinshasa, donc de 6h à 6h. Nous êtes tranquilles, sans problème. Mais depuis Afdelaya, même les quartiers les plus aisés, parce qu'à tout moment, machette est pour mais qui a distribué, qui a culture, il y a machette, les alliés Kabila. Et surtout, faux Kabila, le Koutaoyo. Les lois sont télégana na ba valise to ebite ekosukele wapi awa pene na ebisa bino bo ba message ekilikili
Bamatabakita, c'est la fin d'une époque. Parce que, souvenez-vous, la calcul, il y a la salle de 2025, et qu'on a l'année où le Congo est kimia moko total. Kimia wala, ezali kimia moko sans condition, parce que toi, on a beaucoup discuter, n'a été, pour obtenir kimia wala. Mais avant de te masole belé toi na lelo nga la zomi kaka la muto nga na mona edo na ebité oyo ezali vraiment le deux présidents oyo na mokili oyo na époque oyo batindaki bango mpona kokangola RDC c'est Félix Tshisekedi na Donald Trump ya États-Unis tika na nasala hommage makasi na deux présidents oyo parce que bango moto bakochange histoire na Congo bango nde bakozongisa Congo mobimba. Parce que le Congo que vous voyez aujourd'hui, il n'a qu'à disparaître dans la carte. Sauf que les deux personnalités dans notre temps de la bino, Bazouaki, Babokondi, Nabambo, Kanabamo respectifs. Certes, Donald Trump a joué le premier mandat, mais là, nous avons utilisé qui était. Mais cette fois-ci, pouvoir Donald Trump a joué aux États-Unis, où ils allaient œuvre et en Zambie, nous avons utilisé. Et puis, quand on a à travers Bassali Naye Belé, il y a un monde entier. Depuis 2017, on va confirmer qu'il y a sur le plan spirituel que Tshisekedi Mutaroza la président, na Congo, non seulement jouer au sein de la mandat, mais à la mission. Et vous verrez que Tshisekedi et Donald Trump, Bazali Kobundisa Malolenge Moko. Vous avez le deuxième mandat de Donald Trump, les politiciens du monde entier, les dirigeants belé du monde entier, les Américains, entre autres les démocrates, les Inaki, Makasi, les Bundisaki, Makasi, si les communes à niveau de c'est parce que les gens ont la mission. Et c'est la même chose avec Tshisekedi. Deuxième mandat, la coalition Salami, qui a gagné l'élection, mais bateau bazalaka ba opposant bato bazalaka bayinani lelo basangani pona koboma Tshisekedi. Voilà. Oyo bato bazala est spirituel, je pense que vous comprendre. On remercier déjà maman Yohan depuis Bruxelles là Hollande biso. On ba mesana na biso. Venanga tumba kolesha maman Laurence toujours aux alakawana batnanga. Rife Mayayos Eric Mouzadi. Donc nous allons ensemble. Donc nous allons venir ensemble. Tobo Sanité, Nicolette, moi si à Pembe, toujours. Donc nous allons ensemble pour tout démarrer ma solo. Et puis depuis Canada et Ratakate, grande sœur propre Aninga Lula. Tindika toujours, les Aluana, pour la repère Sabino, bah info. Mais avant la banda, il y a le bosso. Ils allaient que tout ça, il va année belé. Tout allez na permis de conduire et zalagi les sousté na Congo. Et chef de l'État a matérialisé quand même les Cambouans et a permis de conduire. Et là on a sepeli, il y a un monsieur bandaki dans activité nango et que chef de l'État yemoko a quelque chose la symbole. Voilà que exemple il y a premier citoyen à Congo a quelque chose il y a permis à la kisi na rola kisabino puisque il y a des gens qui monité qu'on dit bon mon président. Avant de terminer, bazo ça laisser tester sur place. Soit il kokumba to kokumba te. Ndelo on a sepeli que côté permis ko évoluer. Malheureusement, il y a carte d'identité. Tout le monde qui présent a carte mais atati lelo congolais moko a carte te. Ceux qui te me dit to fouiller na carte to kendo kuta hote ba détourner di po mikolo nzembo détournement la Congo et vivimbi et yokani détournement chaque jour soki to lamuki eza komata lokola levire. Mais ba te bele ba ba ki mais ndenge nini bazotika ba détourner belé boy na ko expliquer bino cause parce que la façon dont eza ko ba maison bi malokola ba to régime akala bazaki ko détourner na bango te et que régime de Tshisekedi nde ba détourner mes alliés. Oh, je vais vous donner la raison. Tout à l'heure, Gilles Assa salaki déjà remise et reprise. Nanga ki datie la bino ba photo benga na kapa to yo kana katene loko bo tuna ndika acha ba photo atena tiliki kapa ya mochana ide siko ngo mo datie la bino. Fala ki datie la bino ba photo ya remise et reprise ya Gilles Alingeti. Mais na expliquer ah kapa ya bon na kizete mais yaki na nga ba caprice technique mais tout ça ensemble est-ce que tout banda
bolanda nous président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi exemple azozwa ya ye permis, et avec histoire à permis, je crois que il peut éradiquer makambo ebele mpe na makambo ya nzela, parce que lelo titre deploraka mpe bambouteillage, c'est parce que bato nyonso baza bachauffeur mais baza na permis te. Or baannée oyo biso tosali sa kozala na permis de conduire, surtout bato basalaka transport en commun, la plupart des chauffeurs lelo oyo bazosala transport en commun, une affaire à 50 ou 70% bazali bao bazali bareceveur, bapolona bango batikela bango bavola sans code de la route. Donc on a fait permis ezalaki te, bango nde bazosala badésordre ebele permanent na babalabala yango omona Kinshasa embouteillage eze eke ezongi, ozwi bato ya ba 3 pine, ozwi bato ya 2 pine, bango nyonso moto aza na permis aza te, bana bango na bapermis te. Maintenant bapeti na biso mingi lelo bamama na bapapa bafutaka mbongo ebele po atanga, bamosusu basisa classe, bamosusu basisa na bango te, mais métier eza plus rapide ezali soit moto, soit il y a 3 pneus, soit il y a 2 pneus, soit yas, soit combi, je sais pas moi. Alors baza na bango na bapermis te. Maintenant je crois qu'avec makambo ya bapermis, malgré toki bamesure moko bo se reste à vérifier avec le gouverneur Daniel Goumba, tozomonaka notre circulaire moko ezotambola o azo prévoir que à partir de semaine tozobanda mituka ya banombre impair na banombre impair na matriculation nango etambolaka te. Mais quelle confusion! Mais soki s'appliquer, excuse, on verra, mais soki s'appliquer peut-être il n'y a pas de problème, mais tozali ensemble yango nga nayebisaka bino d'habitude bandeko na ngai ke il faut tolinga Congo, tolinga mpe bayimboka ekozala malamu mingi mpona biso nyonso. Mais entre dije kapaya tie na bato nano balanda nano mokonzi ya mboka Faci Beton ake kozwa permis na ye, ministre de vice-premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo bakolo lisolo na bato ya société ya permis de conduire bazalaki wana baza baprivé, parce que na mboka oyo biloko mingi ya l'état on connaît comment ça fonctionne. Il faut toujours privé moko ya wana bazala partenariat na l'état pour que makambo mosusu ekende bien, surtout ya biso fo mundele moko poso pembe moko azala na po mwa makambo ekende na droiture, parce que mboka na biso bakongolais devant l'argent. Donc moto akoteka même mama na ye propre, moto akoteka même mwana na ye moko propre kaka mpona mbongo culture to wana ngo, donc eza kobangisa. Et voilà pourquoi on a rectifié les sous, parce que dans mon réseau, on a ba émission belé, na ba tribune belé, à battre na ba opposants surtout, bateau ba inati c'est que les bazaka sont malés. Nicolas Kaza de l'exécution, ce qui projet yé, ba kabola rambongo, nano avant, après ba réfléchir. Nicolas Azaki ko lobela régime te, bazaki ko lobela comportement na biso, ba congolais. Oyo tiango, alors kapa ya tira ba nano, bon to kuta na juste après, c'est parti. Au siège de la Commission nationale des délivrances des permis de conduire dans la commune de la Gombe, un requérant spécial a fait son entrée dans l'après-midi de ce mardi 13 mai 2025 pour l'obtention de son permis de conduire. Accueilli sur place par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier citoyen du pays, est venu prêcher par l'exemple. Entouré de la première ministre et des quelques membres du gouvernement, le chef de l'État, guidé par les prestataires de la SPC, Société des permis de conduire, a respecté la procédure en 5 étapes définies par la CONADEP, Commission nationale des délivrances des permis de conduire. Il a avant tout retiré son formulaire devant lui permettre de passer les tests. Sur un écran tactile, il a réussi avec brio son test théorique en répondant à une série de questions. La pratique a été réalisée sur un simulateur de conduite. Sa note excellente lui a ouvert la voie à l'enrôlement biométrique. Soucieux d'offrir aux Congolais un document sécurisé, le président de la République a reçu des prestataires des assurances quant à la fiabilité et la sécurité de ce permis de conduire. Procédure respectée, le permis de conduire imprimé a été remis solennellement au chef de l'État. Moment important pour le pays qui avait suspendu de plusieurs années la délivrance de cette pièce. Ce permis de conduire intègre une puce électronique et répond aux standards internationaux. L'exemple donné, quelques membres du gouvernement ont séance tenante emboîté le pas. Un pas qui devrait être suivi par tous les citoyens pour circuler en toute légalité.
Merci, je crois que ça les plaisir. Na ba Congolais, il y a bonne qualité, mutu ba sepeli na vidéo ya président. Mais ba o ba lo ba ka sala ki lokote basilisi na kofinga. Comme d'habitude, c'est comme si on ça na mafinga et puis vous allez na ba tension mikolo koya niveau vous allez na kaka. Et tu sais que di azaka ka e c'est comme bato moté ba passe na ba te côté ni bokena ko batama. Tu sais que di ela tala lelo asisa Fayulu carrière. Fayulu a revendiqué que sur le président élite na yebaka te. Nani apekisa ye o tokotuna eza motuna bino pe boyanola. Likambo ya mibale toujours dans l'activité ya Mukwantombolo chef de l'État, le président de l'air président asalaki vernissage ya livre ya Belge oya kala na Congo, Monsieur Forest asali livre alobi livre na ye ezali intitulé Afrique ezali capable ya kolisa monde entier. Et boyebi muto oyo azali vecteur ya bamakambo nyonso na Afrique soki kaka ye bafini gâché te pasuki ezali Congo. Yango wana livre wana alingaki mutu oyo akosala vernissage nango ezala mokonzi ya mboka. Cérémonie ezalaki haute en couleur elekaki wapi na fleuve Congo hotel awa ezali soko omoni te kondima te par rapport à évangile landa yango bongo tokutana juste après c'est parti. L'Afrique peut nourrir le monde, tel est l'intitulé du livre de Georges Arthur Forest, dont le vernissage a eu lieu ce mercredi 14 mai 2025, ici au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Invité de marque, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé au vernissage de cet ouvrage qui présente les stratégies pouvant permettre au sol de se venger du sous-sol et sortir l'Afrique de l'insécurité alimentaire. L'auteur du livre, l'homme d'affaires belgo-congolais Georges Arthur Forest, défend la vision d'une Afrique capable de nourrir le monde grâce à ses terres arables, à l'exemple de la RDC qui possède un immense potentiel d'environ 80 millions d'hectares de terres arables. Georges Arthur Forest veut impulser une révolution agricole et mener la RDC vers l'autosuffisance alimentaire. Votre présence m'honore et je dis, mais en plus, et au-delà de l'honneur, votre présence m'oblige. Elle m'oblige de redoubler d'efforts et d'imagination créatrice. Elle m'oblige à m'investir davantage, à pousser encore plus loin pour que le titre de mon ouvrage résonne de tout son sens. Pour qu'ensemble, conformément à votre engagement et à vos ambitions, dans la continuité de votre action, nous puissions assurer à notre cher Congo sa sécurité alimentaire, première étape vers la souveraineté alimentaire de notre chère Afrique. Portant l'ouvrage sur les fonds baptismaux, le chef de l'État a félicité l'entrepreneur Georges Forest qui a pris à bras le corps son combat de la revanche du sol sur les sous-sols. Merci Georges, merci pour cette contribution très importante à la République démocratique du Congo, mais aussi à l'Afrique, car ça va vraiment être une sorte de Bible désormais pour ceux qui vont se lancer avec nous dans ce rêve de faire de l'agriculture la revanche, en tout cas sur les mines. Les mines qui nous ont causé beaucoup de problèmes d'agriculture qui nous permettraient évidemment de sortir de ce cauchemar et de transformer évidemment les attentes de notre peuple en bonheur. Cet ouvrage littéraire a reçu la bénédiction et le soutien du chef de l'État qui tient résolument à la transformation du secteur agricole. Tout s'est clôturé par une séance de photos des familles. Bande kolanga ba Congolais, merci ndenge botu kolanda ba activité ya mokonzi ya mboka siko tozongi pour réfléchir parce que lelo ezali le 17 mai. Ça fait 28 ans jour pour jour depuis biso tozali baumbu ya ba Rwandais. Bande ko depuis le 17 mai
1997-97 ndenge ba français balobaka on avait crié à une libération mais lelo tokoma na prison libération ememela biso ba congolais à mauvaise qualité belé ba congolais ya ba nationalité edouté zebelé et voilà pourquoi 28 ans après biso tout na bétranger to mibenga ba congolais likolo nango ba étranger yango 28 ans après bakomisi biso mitema mabe makasi à tel point que tokoma koyina mboka na biso kolakela yango matin midi soir tokoma koyina na biso mais tokoma kolinga mpe kopréféré l'étranger et surtout baétranger oyo bachange banationalité toyebi te pourquoi et bayela biso baprésident de la république oyo bazali baétranger badirige biso pendant 18 ans babimisela biso mama moko boye mama ya Joseph Kabila mama oyo babenga ye mama Sifa mais lelo mama wana alobi ke ye abota Kabila te nzambe ah non oyoke tobimi bavrai bazoba oyoke mokili momeso découvrir likambo elekele biso bamona biso bavrai bazoba esiko omoni bakongolais moko boye bavanda bazoboma nzoto balinga kolakisa biso combien Kabila aza congolais Joseph bazwela ngo mpe batribune na minute ebele na baémission balinga baprouve biso ke Kabila aza congolais Joseph moto ayiba d'abord ayiba kombo ayibanaki lipasa pour la première fois na mokili bamapasa babotama badate différent bamboka différent nga nayebi te certes nasi nango kaka na masolo ke ezalaka na bamama mosusu azobota pendant azobota mwana moko abimi mwana mosusu ekozwa ba heure ba 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures du temps mpo mwana mosusu abima na libungu mais mapasa ya Kabila na Jeannette na bango nde mapasa oyo basukisi mokili mobimba na raisonnement na bagénie bakokoyeba te bamapasa babotama badate différent oyo abotama na ye wabora oyo abotama na manono nzambe esalamaka na mboka na biso nde bomona biso boye nzambe esalama kaka na mboka na biso président akomi président de la république na RDC mais na 2001 le même président ya Congo pays francophone mais soki kaka ke libanda ya mboka d'interview ne ezalaka na baanglais anglais na anglais kaka président oyo biso tozwaka président ya libabe elelo mpe azolakisa biso na bizaleli nzoka nde toyebaki te kepena aza tuti e batuti bayaki na cop ya kofaire disparaître Congo Congo ebunga Congo bakata yango bitendi et peut-être ozoyeba te pourquoi nazoloba yango est-ce que boyebi pourquoi bosali constat que depuis kopo oyo bandi bomoni tobandaki na moniki tokomi na monisco baarme ya bapays na bapays eyawa basadeki banani baye awa mais conflit wana ya est esilaka te boyebi idée ezalaki ya la fin nango balingaki baloba lokola baarme nyonso ya monde ekoki korésoudre conflit oyo te bakataka morso ngo aki voye koma pays mais bato baye kobikisa kopo wana lelo bato baye kobikisa biso baye kosauve Congo ezonga mobimba ezali président américain na nkombo ya Donald Trump na président na biso ya Congo na nkombo ya Tshisekedi bango moto basauve Congo mpo Congo ezonga mobimba yango bato batangaki accord de principe oyo ezalaki signé entre barwandais na bacongolais na Washington bomonaki na début ya batete ya nini wana eza kobandela likambo ya intégrité territoriale na likambo ya souveraineté il faut tozonga na bafrontière na biso ya depuis colonisation c'est-à-dire que on nous a évité balkanisation mais en réalité baévite biso balkanisation te mais baévite biso morcellement ya pays parce que balkanisation elingaki ezala Rwanda bendi Kivu attaché on a mboka na ye mais awa c'était l'histoire ya Kivu grand Kivu zone swahiliphone bomonaki babisimo na ba M23 bakomaki kobimisela bino yango c'est-à-dire que balingi bakati ya pays ya baswahiliphone balingaki c'était ça le projet et là c'était le complot international parce que les Biden étaient dedans Macron bazalaki na kati l'ancien premier ministre
anglais oyo asignaki, je crois Boris Johnson oyo asignaki accord na barwandais mpona baimmigré ya oyo baa na Angleterre bacriminel wana na baterroriste bakitisaka bango na Rwanda oyo omoni lelo so Rwanda azoreklame oyo États-Unis akorefule bakende na Rwanda, mais en même temps Rwanda yango ayebisaka mokili mobimba ke ye aza na espace te fo bapese Kivu, mais en même temps ye mboka moke aluka bapaya ebele baya kovandaka na mboka na ye. Voilà les idées oyo lelo nga nazoloba ke mauvais souvenir ya AFDEL ezali babomeli biso armée basala tout embargo ya minduki edemere yango omoni lelo bakongole mingi boyokaka altercation elekelaka président na biso na Macron na parler de la nation oyo Macron azali bisa président na biso ke ezali bino bakongole boya baresponsable bandaka la boorganisaki armée na bino te ndenge nini. Mais comment nous on pouvait organiser notre armée au moment où tozalaki na armée moko infiltré et puis bino kuna na conseil de sécurité bobundaki pour que tozala na embargo oyo Kabila azalaki koentretenir parce que moto aye kolongola embargo ya achat ya baminduki ezali Joseph Pélani Félix Tshisekedi. Donc mauvais souvenir oyo tozwi yango wana na 28 ans oyo on a connu des dialogues. Il y a un moment où on a dialogue, mais si la réalité le même revendication pays à Kaka. Donc, merci encore na Kolonzambe parce que nous avons dit Simbo Canabiso et les lots, la révélation est à par-ci par-là. Heureusement, nous avons rassuré que Dieu est au contrôle de Congolais. Et ceci, les autres, c'est toujours tous dans la bolingo ya Congo, na ya Congolais. Alors, le dernier temps, le prophète Moïse a dit des messages. Kalamingite, bozo kabambanozo koya. Le prophète Moïse a dit que message au lelo ba pesi ezali que Kabila bakati maboko. Joseph bakati maboko, Hippolyte commanda Hipponde boyebi na kalana afdel de bataka obenga eh. En plus de cela, à l'obé, Kalamingite, n'a bisima pakatambango. Mais nous, on a l'obé, on se monité qu'on dit parce que, awa, biso, topé sarabino par rapport à l'évangile. Au yoki, au rotal, les amis, au rotal, on a marambé salami, nous, niveau salami, qu'on dit maté. Côté, on a la démocrate, on a une rabose à la rate à bé. Et c'est ça notre avantage ici. La tibika tibika. Donc, tout le monde a biso koko sabinoté, biso, nous préféré. C'est la vérité, parce qu'à tes questions, à tes saluts, ma belle, au moins on t'a dit la vérité. Alors, comment on biso ba Congolais, ba msu tozo boudé, tozo dénigré, tozo finga, mais comment même ba nation, oh, to sambele lara, au Israël, bino moko boyebi, ba chrétien belé pour la Israël, ba kokufa. Mais, dans une vidéo moko, lors d'un concert de solidarité entre Arabes et Juifs de Jérusalem, mais de nouveau baptisés comme chrétiens, le pasteur Jacques Albaz, directeur de l'Institut et faculté de théologie de Jérusalem, a chanté à Lingala et a profité de cette occasion pour dénoncer les génocides en RDC. Il y a une vidéo, Corneille, artiste rwandais, aussi bollandier partout, parce que lui est né de père, Tutsi et de maman qui étaient Hutu. Et il y a une tour aza solidaire na ba Congolais, lui reconnaît au moins que ba de connexion à Bukavu na Goma baza victime de génocide ya Rwanda. Baza Obama, un million, lui qui est rwandais. Mais moi, les Congolais, belé, bazo la biso ba maïsolo ya. Tout le monde a Kabila na ba M23 ba normal ke banayo. Alors Junior Kapaya, qui la bango passé Rwanda, ndenge za ko yimba na lingala et puis ndenge a dénoncé quand même na Jérusalem bande ko na ngai ezate ko soki ndenge mais soko monité ko ndima te la bango na ngo tout na juste pour to kamona na biso.
Kosala lesiko oyo Natondi yo Natondi yo Mozali nzela Mozali abikamwa Mobombi abilaka Winda ya boy Zambe Yangonde Hosara Mozali nzela Mozali nabikamo Mobombi abilaka Winda ya boy Zambe Yangonde Hosara. Pour les 16 millions de Congolais de l'Est qui ont été génocidés à cause des richesses de la terre. C'est pourquoi je l'ai chanté en lingala, j'aurais pu le chanter en swahili. Que Dieu bénisse la RDC comme il bénit mon peuple Israël. Je veux que la RDC soit bénie ce soir. Merci mingi onyo sur la sala kangoka pour na ba congolais à bonne qualité parce que ba congolais oyo ba koma ba aliéné ya ba rwandais to éviter bango to ko bomba bango wapi boko tikela biso pe mboka ngote. Alors la ligne sous qui s'asiko pour na permettre bino bo kende bina sous bo solo sous bo polémiquer sur yango, il y a pas de problème. Vous savez que Mikolo bozo kaka li solo ya ba détourner ke zone ba millions et bini koto millions oui sous tiseke il faut détourner zala. Il faut tout dénoncer. Mais sous Kabila, il était interdit de dénoncer les détournements. Et Tshisekedi Tourobanda dénoncer. Et avec Tshisekedi, là où j'aime, ezali que ezala mutu wana za mutu ya Tshisekedi ya régime ya Tshisekedi sera détourné toujours dénoncer. Biso toujours dénoncer. Ata ba bengi onani, soki se retourner za mwana ya président détourner ki tokolobelango. Soza proche ya président détourner toujours dénoncer. Il y a juste la ligne qui est inspecteur, va dénoncer. C'est ça l'avantage. Mais on tient à ce que la justice me fait la moussala nango. Justice me fait la moussala nango. Voilà pourquoi tous amis obligés pour tout le bilo Rwanda. Donc avec Tshisekedi, Rwanda koyoka masolo ya ba détournement d'une manière permanente. Vous devez supporter ça. Mais sous Kabila pendant les 18 ans, il a été interdit. Beaucoup de gens ont droit de dénoncer des détournements. Alors, c'est pourquoi moi, je suis dit que si tu sais que tu as détourné et que tu as détourné, ils ont non, demandez à Adolphe Mozito, à Yebi, Makambo Yebisaka, inspecteur général de l'IGF de l'époque, Batubenga, Bakomela Kaye Mukanda, Oyoji la Ningeta, remplaçant qui Yebisaka que Ozan a droit à respecter misolo ya l'état te ko contrôler te ko lobela te beta kara nde bomona ba matata basala ba scandale nde bomona ba matata ndenge lelo caméra ko ko sabiso que non matata muninga a moderniser chez bango mais na mbongo na ya poche te mbongo ya yibaki na de moderniser chez bango. Alors lelo quel est l'exemple qu'on doit tirer le soki ba nommé ministre obandi ko yiba mbongo mo tombe pas na bino. Non, c'est pas comme ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Et puis, je remercie Bino Ndenge vous allez qui belé pour Rolanda Bisso. Tous allez ensemble. Bisso Nabino. Comme d'habitude, merci na Junior Kapaya. Merci na Rifin Isombe. Merci na Rifin Mayayos. Léon Mouzadi. Na benga Kyoko Terik Mouzadi. Léon Mouzadi Ndego Nangai. Et puis, je viens de Mbakole Chamaron Loras. Nicolette, moi, ça peut toujours. Maman Yohan. Pour vous en avoir maïle. Baïbi Singa qui. Sama Lukunda Zola li samakambi ya levé à immunité ya Joseph Kabila ana choix te botu ba révélation de mina Sénat tala ba complot basala pour assassiner Tshisekedi o babo maé o te soki bobomi ya kobimairo national to donga na nenga coup d'état. Donc batu na batu ba se préparer na façon nyonso. Donc 5 ans wana Kabila zaka ko yibisa batu ke à bientôt ba yebaki ke ba koboma Tshisekedi lelo Tshisekedi akomeli bango bololo Bobo Maïti. Bobo Maï. Babanda es. Bayuma Moroboy. China Rambo. Azonga Kishasa. Bobo Nage China Rambo. Bobo Sayat. Abimala ya Robatama. Siko Azonga Abele la Bilobo Sungae. Oui. Waza Makasa Geno Simba Kabila Loboko ya Kote Suna Congo. Azonga Rola Tababuta ya Nenga la Aïla na 97.
En tout cas, nalingi bino mingi. Nzamba batela bino batela pe mabota na bino toujours bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Merci na Junior Kapa ya Lisusu. Merci na Rifek Kisomera ba Congolais nous sommes monde entier bolanda biso. Nous allons ensemble. Bye bye.